à tous les fidèles de www.bonganamedia.com de notre très chère chaîne Bongania Media. Continuez toujours de vous abonner massivement et puis gratuitement de votre chaîne YouTube Bongana Media. Nous sommes là toujours prêts et puis actifs pour faire toujours un bon travail. Oyo, tu as sarabin tozawana, ou to salara bon to remplir saraba devoir ni surtout oyo et c'est une chaîne télévision, et ça la musala biso to remplir saraba devoir surtout. Lelo, tu as mis bien la cadre de la culture, la cadre de art, tu as mis libino moko ya ba artiste et comédien. Ou à Salam Sala ya Makas Boyebayi, Boyebi très bien. Inutile à représenter Makas parce que tant de bon accès au monde Monsieur Bosco Kanungo to balene kala ya kala, le to va ina plateau na bien na yamba kala. Le lo suna chance wana accorder na ya monsieur na plateau na ngana ba no pesi na mbote. Bonjour président Bosco. Bonjour le célèbre journaliste Dimitri Bongania très très fort. Pepele ambete le sakanate. Vraiment il y a des gens représentés parce que ne bota la boye bien à ça la comment ba filmer à jouer ba filmer il y a ebelé président Bosco l'autre bimelo na kati ya répétition tout le monde n'est besoin répéter en tout cas évolution n'est ni ako. Ouais, évolution vraiment Nangolo Nzambe ezokende bien moyo sakanate parce que yo mo za ka na débiti na suka répétition moni comment bana bao évoluer comment ngamo pe na me mama na ba scénario na ngande na mesana ko sepelisa batu donc tozo bunda toujours malembe kamaleon kaka quoi mais to pesa ba couleur nyo surtout public elingaka donc c'est ça. Mais parce que l'on se moni eux les gars biso ba président ba commencer ba va vani car ba su kiti ba vani mais yo na mono lelo o katiteni ozo jouer ici comme on a bana na ebité ezalaka makambo to ezarepana Dimitri Bongania yango ndeza musala ngai ngelo na linga lokola travail ezate na sala ke fort pour na pesa public na le meilleur nanga donc c'est ngapeni fona kota na profondeur ya musala nanga na répétaka na président Boste na président Lolendote na président ou akoka na nyonso tuté répétition limite sala ka mutu azala plus fort tout le monde ka Wiranton les rois de la forêt ceux qui na la zamba mona simbili sango azo répéter na bana tout le monde a fallu pour pas répéter ka donc ba tout baza ba star au ba pesa comme ça na mon valeur ba répéter ka ngala outil une école de formation Lisboy Fondation papa na phénomène et sobe donc to mesana ka question du président yé à la petite tenir à côté na carte physique à sali donc exercice tout pour les artistes à part qui président na artiste donc le quoi on a une école loin il y a on a toujours na notion donc sans boulot sans répétition on paie sa public na o bon balingate donc c'est ça quoi. C'est ça quoi na zamba lo babongo ya président Bosco na bano to moni ba terre to moni na rata ko pour est-ce que ça ba terre lo ba wuti mais ba ye pas no to ya oyo mo bimisi bon on zo former bon na minute tozo former penza nde baza bana oyo babimi na makila ya papa na bango ndenge phénomène sobe a formé Bosco ndenge pe Bosco a formé ba fouyi na ye to sala ebele to bimisa pe belé mokile yebi to pesa ba formation yo moko za témoin yebi Aigle Royal leloté donc depuis to sala na yo o contribuer na makambo belé na kata Aigle Royal lelo moni ba race sika donc o ezal lelo ba sous l'élément moko dangereux makasi moko yo sakana te l'élément vraiment ba o bando zanga na Aigle bango yo ne baye donc c'est ça. Voilà, ba o bando zanga na Aigle lelo baye en tout cas bo za la connecter brancher la chaîne Bino Bongana Media et beaucoup côté toujours qu'on s'abonner massivement gratuitement la chaîne Bino Bongana Media pour boza bloka bien na habité présent et le nous lambela bana poto bana king Nicolo to pesa bango pena maramba bien déjà désormais groupe Aigle Royal bilo na bango nyon surtout il y a groupe Aigle Royal ibano leka na Bongania TV Bongania Media TV donc site moko ozo pesa batu sentiment et sengo ça bayeke na makambo donc film boso bozo coup sur coup donc coup sur coup pour poser ba question bino moko pe bozo résultat na kata film wana donc na pesa bino ba ono so yebeli Bosco sérieux à jouer ka responsable à jouer ba nini coup sur coup ya pesa bino identité ya Bosco ya estromongo ya ndemo sakanate belema makasi babimi a na kati bomona ba nega bomona ba
ba Jolie, bokomona ba Anita, bokomona ba Chimène, bokomona ba Orange, ba Anto, ba Chris, bango tout la ba artiste ou ba yo pese lengi. Donc ba Lina la taille, bokomona ba donc ba Ritz, merveille tout. Ba bana moko ya lo ba mingi zate. Da bana poto ba yebike Bosco lo ba mingi te, mais apesa ande musala ou ils ont ça ba na kati. Donc to yaka te ke to sekisa. Toya to teya parce que to ça éducateur na linga min côté ya tous les histoires na ngai tala mana poto te kama na poto et à la leçon pepe sa solution yo yebi to ça la ba nouvelle mort ba tu ba comprendre pour mutu akufa vante il faut akende na ndenge moko ya malamu nouvelle mort teya ba te belé ba jeune garçon belé ba jeune fille belé ba jeune maman belé donc to pesa ba nini ba mission divine to pesa ba mokila lelo to pesa ba les 7 péchés capitaux to pesa ba émotion to pesa ba scandale to pesa donc ba femme polyandre ou ye bien to se sacrifier to kenda tina vie na mboka to lala 3 jours pour na ko luka ko sala pour ngana sala réalité tam tatali et puis sa solution ba mon ange mère na ngai zizali monganga na kata Canada motema edo ponze donc tilelo a se la film ba na lo ba meilleur groupe meilleur film il y a Vinaeza mon ange donc ezaka ba critique à Bosco ba idée à Bosco tozo kobaka ka toujours kusikwe Kusiko ya tukabotika toujours connecté na chaîne et Bongana Media ou bota la coup sur coup comme na premier épisode on type sur suka donc bota là ils a déjà voir na chaîne Bongana Media bota là bo s'abonner massivement puis ba commentaire na bino pour Bosco lobby à travers et le ngona bino alors c'est ba commentaire bozo commenter bo pesa makanisi bo ba ça o bo ba ça papa ya coup sur coup et là moto lo ba présent Bosco lobby boza ba indicateur de la masse na kayon makasi loko les salinga bien na bino ça na bino pelande yango wana est-ce que vous que Venayo José de Londres à Bali Sida Bali oh à Bali na poto ngana yebi na yaza na poto mais ana kin atinagi leki na ye lokola imaginez quoi de Bali fête ya munene pleki ne mtavai na kiti ole waza mtafanda kito mtu msusu de pas mtaba oh venanga Sida Bilele mon président mon papa que j'aime bien ya solo pena ve o sala makamba minene sa ko yebisa mwana yo sa ko yebisa petit na yo ngana ebite pour parce que na zaki invité te na zo invitation te na malbala ya José de Londres na tikala pe ko zala te na ebi pe makambo ngote na oza surpris na yo ki pa na yo mais soki ya Bali nzamba soka lokumu parce que esenga kaka to bala kaka donc c'est ça esenga kaka to bala libala on lobi créer polémique makasi très polémique. C'est maman la polémique. Yannick. Mais paraît-il à BBC artiste cop. Artiste là ba sa poto. Moi sa poto ya à longolo comme sur la kin. Tant qu'on makuno zuma papu ali. Au sunoli moi sa poto. Donc cop ya biso artiste ezalaka arte comme cop mususu. Hein? Parce que ngana yebi on mélange ngoto. Ozu art na yango. Non bongania. Nga Bosco na sala théâtre pona makambu ya koluka libala te na skota monde art pona koluka te ke so inde nini ngana na lubaka théâtre na lala na lamuka na lala na lota ke na za sur scène na jouer on comprend et lo kali boso na lukaka na pesa public na nga le meilleur oyanga makambu susu eza makambu ya kaka na via batu mais elinko lobate ke président José de Londres BBC di batu cop na biso eza art en dehors makambu wana ya art cop mususu pona nga Bosco na yebite soka BBC na bato bakota monde théâtre pour moi ça poto lingaye pour mobali ya poto lingaye wana ba cop na ba BBC mais nga Bosco cop na nga bébité pour mutunza mbao inspirant à chaque fois ko jouer inspiration créativité na kata nzoto yo sa kanté pour ça na koti sur scène na komado ni na kosa na pesa public na nga o eza bien mais Bosco obo yango tenga no to zauna kino ebi komele ba artiste comédien mibali na ya basi o bata poto ba bali ba kina ba okuna bata poto ba bali ba okuna ba gel ba okuna yebi to ba no tanga ba kombo bon na yebi ba ndeko ba bala na mais place ba banda ba relation na bango place ba préparer makama libala na bango nga Bosco na zalate yo ebisanga ke moi sa poto ya bali ndeko nga mobali bon so kisko mobali ndemta bala ki 5 mois si yaka aye ake ya bali ya misi mbongo bali dans le quoi moi sanga utaki poto c'est que poto za mbongo ya ko bala bato tout le monde a makanisi moko boezala te libala na ezali kama 2 personnes
pour bato ba comme un niveau ya ko sala eloko wana senga les deux personnes base à la même morale, même idée, même vision. Et ça ka tito ki na la part moko. Tout le monde a un peu parce que ngoyi bisanga ke ndenge ndeti nani nani di cap na biso directeur cabinet président de la République ndenga bali Maman Mida, c'est que Maman Mida mta bali hein. Ah, c'est que ça bongo. Mais c'est que ça bongo. Ça bongo te bon on qui doit parler sur phénomène où ils ont réuni mingi na kata Kinshasa, les artistes et comédiens bazo bala bango. Bonganya. Na yebi bozo ba yoka. Bo pe kuna bo sa su musala te bo vai na bino bozo ba ma. Vieux fait ngoma mon papa na salué place aux na kata Suède. Maman na biso madongoma na lingaro mingi parce que ça moi si. Vous appelez une bonne femme. Une bonne femme. Ou mela na madongoma. Donc vieux fait bala maman Mado. O ngana zala na yebi. Mère Mado lo ngwa Suède aya kin vieux fait misa moto kendana no makamali bala la famille na bango Mado za na poto. Aya awa bala imongo ti vieux fait bundia bunde take mobali. Asali ke yena bana ya mère Mado bazaki na kin na mwana na ye bakumani bake Suède. Et quand le baga a été que so moto moi ça y est balié c'est qu'il a fainéant à mobilité. On va finir. Mais si comme moto pena mobali parce que pouvoir ne soit pas mobali. On va finir, ba sala ba finir. Non, au moins ba biso wa Bosco. Ce qui to linga o balote. Te ngam sala ngezani. Nga fona balati. Ngande na bala mobali. Pour moi si so abimisi mbongo na bali yo mobali. Yeba ki alukaka manipuler yo. Okoma aoza nani, oza loko nini, ngam na bimisa mbongo na la bala yo. Ça la boy. On comprend. Mais même wala Zuma, pour Zuma yeba ko bala petit. Zuma mobali. Donc mobali otika mobali donc c'est ça. Nga ba relation o ya ke soir et ça ba tout mutu na linga ngote. On comprend. Na linga ngote. Ya moni na sepelami na couple ya Fioti Ngoma et là meilleur couple, super couple. Parce que et là on est bomaka, et là on est ça la séparation ça mana poto. Que kingana to lukate que to jijaka banini ba artiste ba mabe. Et là on est et là que artiste comme ta sali makama mabe. So pe moi ça sali mabe. Il faut que muto supporter. Hein? On va ina mwasi alobela ko mabe, a maltraiter kayo, a sala boye ki mobilité na yo ezate. Et pas na yé autorité ta que mon bal les athées au continent revend la moi soin là ce qu'on suit ba décision que tu m'as bé aux les canaille et comme il problème et ça bon côté ba to poto to linga bango mingi ba sunga biso mais ba traiter biso le cola ben instrumenté téléphone manu malpité na bando sala bona no sala non c'est pas ça non ce qui biso to baby si ba inani ba bande ko na so baby ça va marcher na biso c'est que biso pe bango pe ba to poto pe ba baby ça peut marcher biso to baby ça va marcher na bango donc to baby ça nana vraiment na sujet wana na konto parce que oyebi vague moko ezo gagner makasi na kati ya Kinshasa kamba tendresse affaire tendresse José de Londres ya Modero tout ça pour mutabimisi ba vérité makasi ya tendresse ba vérité ni abino na kino ya président na kata groupe na oza na mwasi moko tangi ba orange tangi ba kombe kimi nga vraiment oza na moko no pena kati kuna odamaka no pena odamsona sans problème mais la poto kula la poto vraiment eza de bongo ka ya réalité donc ya de la bongo mo ça système ya eloko kama pa yembate comme l'on va sunini Caligula voilà Caligula donc le président nakata groupe oza na mo eloko no Caligula o damsone sans problème so oza nakata groupe te atalo na ba groupe musuzu wana eloko moko za na ya kisi ba yeba ina wanga bosko za na mutu intel mais na poto pe oza la mutu moko bo soutenir ka yo asourcer o be bien boko pe na ndenga bolingo na poto sikotikala sisa ya sisa au pointé point à poto hein na poto na 3 personnes ba soutenir nga hein pour nga eloko liboso na lobango na vie na sepela mutu alinga musala na nga liboso asepela na nga na musala rien que na makambo etali soki ndeni non hein mon vieux Fondeka Beya Fede mon papa d'amour que j'aime bien na kata Suisse mutaka barambongo koleka 18 000 personnes na kata Suisse moko ta hotelema atindela nga mbongo za mobali nga na mobali c'est que to komba pede hein eza bolingo ya
acteur na ye asepela nanga avant depuis basera et groupe impact film ali boso ya mibale na sala émotion eningisa poto ya feda asepela nanga voilà en 2009 ti lelo tozala ne bien soutenir ngai fondeka beya na saluer mon vieux mon papa hein na banane kala yango monique Bosco mona na soutenir na kata ba film fonda tika Bosco te on comprend à part wana relation on solane mikolo na ndenga mabete na ndenga bolingote nzambe likolo mona Jenny Lema aza mwasi na ngate aquarium ala mwasi na ngate mais le bit Bosco na sepelano makasi ndengo jouaka na posa penza na bano soutenir œuvre na misala na on comprend à part ye na solation na couple mobimba ya Zizel monganga na kata Canada motema papa Edo Ponze maman Zizel comme mwasi na ngate hein na solaka na aimé kangala na kati États-Unis aza mwasi na ngate Bosco aza na mwasi te na poto mwana mwasi wa mona kete Bosco abombi nga le bike naza mwasi na été ba internet ezebele kuna ba mission ezebele kuna aleki na ba mission kuna lobi Bosco awanga na ngapo na nini alobi na ni relation ya mwasi parce que basa bien baza ya mabe pe baza bango tout est baza bien bango tout peut baza mabe mais ba ye bande souci na ngezalaka mwasi ay ba ko bicha na place ineta ke mwasi on comprend mais tozalaka na ba relation akala et si malango te po nga Bosco na lingate mwasi konzanga sikona bango esimba te yango wana tango Bosco linga bala po kala te nzamba sunga bala poto bozo invitation poto mbeya kin mariage à Bosco kalaté Bosco obala kalaté Bosco ça nini donc aza déjà mon amour que j'aime bien basali belé Kofia lobito bomba mama bomba wana la balcon ko kita la sete baiba azala na kina wa madame mwasi oyaza na ba critère nyonso aibo respecter mobile ayebi kotosa mobile amichaka na place ya kibomwasi jamais koma likolo mobile donc c'est ça ye wana mwasi Bosco voilà jamais koma likolo mobile on mwasi Bosco bon comprendre biso to ça la peine émission en pleine boule là il pleut vraiment abonnement ici na Kinshasa yango to mo quelqu'un makele le Bosco ka oyo mais tout continuer na présent Bosco et inde na côté makanima lo balanga et ine ibna makasi tendresse modéro José de Londres Tendresse a dégagé qui maloba mo bien té a craché qui pénal sur modéro sur José de Londres et bité oyo ki quand même so lango so ki tenga na informé Tendresse a craché Bosco de Londres na modéro po ani mabalo kaka basi ya poto na mbene mbala ikina ba wana na hôtel mais na linga ngo pinate parce que Tendresse a ko manquer modéro te réunion na lemba deuxième réunion na kingi réunion et ça mais na lemba na zalaki malgré tout na ki moi retard na koma wana bana poto ba mona ki moi interview na loba pe wesenga na loba et ça là nga passe parce que Tendresse a cause au courage était au chrétien modéré de Londres. De Londres aza massa Tendresse te. De Londres aza niveau mon Tendresse te. Ba 2005 biso na yé ba na époque to na kati to na standard c'est descend de Londres na kati film était kamate. Ba producteur ya awatika na 2 jours pas à zonga. De Londres nga voyager fa tourner na de Londres à Zeli de Londres. A Baxi ba séjour. A sommi tam 10 jours 20 jours. Pour de Londres journée ba filmer. Parce que même niveau na Tendresse Tendresse aluka base na bato génération na ye atika retoucher ba vieux atika retoucher bato baza ba supérieur na ye c'est normal ba bambaka libanga na nzeto eza rotela occasion bien pour asala combo les fois chrétien de Londres à chrétien modéro parce que modéro asa combo de Londres asa combo neti nga Bosco so na bandiko finga modéro na bandiko finga ve Janify na bandiko finga apo Firenze na bandiko finga baduche kapanga batu ba changaka mais so nga Bosco na luka kan na batu ba bima de ate na jouende na bango na sala makambu o mutu yema otala Bosco leki duche na joueur Bosco leki de Londres na ko joueur batunde baloba rien que na finga banana banda carrière na leka na TVT na finga na ça peut mission critique te oyebi na finga te. Mais Bosco yebani na poto tous les 4 coins ya poto Bosco yebani. Batanga komba Bosco. Bosco betali solo. Baloba rapona Bosco. Et ça te pona ofinga. Génération lelo c'est normal.
ba yaka pour na sala base il faut na finga pour na sala boy il faut na finga et loko na esa même ba na kata groupe ko na yo comme moko fingix ene na e directement olonga pembe nanga yango na te to sande musala linganga la musala yango moni ke Bosco ti lelo ba futela ke parler na ba fan na moi cité hein na tangi si moi na ngati lelo komi na a passer deuxième secondaire na ba fan na musala Bosco yango wana na le ka soutenir na ba film ma poto mais na liaka na melaka code na zwaka na kota western na kepeta msu na $700 na $800 na mutuma Bosco pona nini boye boye ayaya mikolo moi santé dérangeant qui en monique na kota na ba film été ah pona ni siko moi bien ah nzambe kaka o me ko sala boye boye ah ngalinga ko zala ça va na tindelo mo eloko et ça te que Bosco je t'aime Bosco boye boye o moni no beta matolo ah no beta matolo te nga senga pa pa téléphone ka be ayebi tala vena ngona yona linga ke mingi ah soit vandi soit yemo sala ke mukusa c'est pas que betelo matolo moi santé za moi boye boye betelo matolo là on fait matolo te fonde ka be ya kombe tata moi sa bana grande sœur propre motema papa na so jolino hein ayakini awa mona Bosco atala yemo ka na la télé ya Bosco la bi ah Bosco na ngana obi na zaina mutema mninga na pesi mo 50 mais yo o mérite zo 150 apo ani ser pesa ka ndemo ba ninga ote na sepelaka na ndengo zalaka façon no ka olobaka ndenga osekisaka esala nga plaisir na kini awa akabina nga 150 zonga poto ya kombe na kata Suisse et bila ba salam donc c'est ça ar musala na ngam tele sanga musala ngam tele sanga yango moni ke tilelo na continuer ko vivre parce que batu baza na image ya Bosco na mutu so ezalaki image wana te mais batu wana pe ba soutenir nga te mais Bosco akota maiti lelo Bosco nini adresser message à artiste au surtout ba ça musala na bino mo ya ko sa musala mabe mbange belé obesa musala na bino ba ko bino ba rankina ba belé adresser message na bango message ezaka na bandeko na ngani surtout ba artiste et comédien ba comédienne nyon surtout to sa musala bato poto so ba pesa biso confiance parce que to pesa to éduquer bango to meka un peu ko consoler bango sur ba stress o bazala nango donc to longwana na ba sentiment moko to ya ko kota ka monde arte po mama moko to yaya moko jeune fille moko azoyo asa no so nini pesa le meilleur na yo ve bodo longwa kini awa ke sala ba spectacle na poto eza moi si mutabeng sakete akendara sa ni za ba contrat par rapport à musana na e yango biso pe to za na souci to koma ba niveau wana duche ka panga ucho zo trophée na kati États-Unis kuna na Mike la Duchesse eza musala mteke juste trophée eza ko finga te eza ba critique te to longwana na biloko wana pe bino batu boza na poto bino batu soutenir na biso botika ko pesa ka batu moko ba valeur moko belé bo longwana na biloko wana hein poza na nzoto bien poza na elongia bien poza na elo mo boso ya ndenge ni oyo envier okoma mona comme spécial tango mona comme spécial siko bobeba na supwani botika makamako bebana botika makamako finga et bien te olingi mutu bosololi bosali o bosali place bo reporter la bat bo yeba te place bo lingana bat bo yeba te mais tango ya ko bebana et communique monde entier fo yeba o bibala pot bibala théâtre baza ba be basa théâtre bandumba ah do yo salika malamu yo sala no mabete foka batuka basala mabeka pa na yo to boy te boza banzambe mais boy yeba ko pesa pe kolo le père de père place na ye biso toza biso na biso ba congolais bande ko na biso o ezaka changer bino na pays mususu biso na pays mususu mais tozaka batu moko bolingo wana ko zala bien pe na to lingana na bolingo solo rien que bolingo mo ya sentiment donc ba massa bino mutu bo linga pe baninga bo pesa mo bolingo solo so monique elo nyoso ba bongisaka ya mabe bozonga na nzela bosala nini bongisi c'est ça bolingo eza bongo tant lingani to balani pour les meilleurs et pour les pires tant meilleur soya to sepeli pire petango ya photo sani to sepela et maintenant ce que pire comme ba divorce comme ba nini so yo muninga bosali divorce na mabeta msu yo sali muninga te muninga ke bala so muninga bale comme yo bango kaka musala na bango boye bengisi na poto osali boye ah nzamba sunga mais Bosco kalate oya venanga fondeka beya olobai na lobate mais na olobaka kalate to koma kanela pire venanga fondeka beya ya fede to ya bana poto to mona na fara
ngala ya nzela moi cité na nzela moi mbal ata bolobi na bino ata bosalini fonde kabeya bolingwa libela ai bolingwa libela ai ata bolobi na bino ata bosalini fonde kabeya bolingwa libela. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci Nabagnos Obozagi branché connecté Nabongana Média Bolani Biso vraiment attentivement. Topé ça Bosco, moi 2 personnes au Vanisi bon moi 2-3 personnes au Vanisi Baro et puis un dernier mot pour la émission oui. Ah, merci beaucoup Naba fan Nanganyo Stubolinga ngai Bosco. Aza toujours dans kata mouvement. Mon papa que j'aime bien et Doka Wungu babi triple prêtre. Producteur va donc continuer toujours Bendele au Saranate. Venangai Major Bissadi dit notre producteur. Oumela Nayo. Et Tikimbuku Souné pour vaincre ceux qui Bosco Lelo. Poto Ndimae, Poto Eba, et c'est grâce à toi. Et Tikimbuku Sunakobo Sanakaote. Batu tout au Bolinga Bosco. Jenny Lema Aquarium. To continuera toujours. To continuera Kaka. Et ça bien. Donc merci à trop Nabongania. Na sepeli makasi na ndenge ondima ki lelo solalanga. Anzela ya Internet, ça n'a plaisir à trop. Fanny Bitemo, la grande dame de Danemark, pour nous à la reconnaissance. Fanny Bitemo, la reconnaissance. Il a moi si Oyo, na Kenda Braza, na beta une semaine à Braza, na lia kana mela kana la laka. Fanny Bitemo, a futaka tinda kakuna, naza logé na flat bien ya qualité. C'est grâce à toi et à lui. Naza ki kolia komela tout. C'est grâce à Naye. Ah, on appelle Soussou, na fin du mois, les 5 bana brasa ba mona sous Bosco, bazan souci ba mona. Na sola ki na bisinga, ah, t'inquiète. Petit frère Azakuna, yo koma kaka nyonso za planifié. T'inquiète. Donc merci na yo. Et bien là ba salam na bino nyonso tout ban Allemagne, Belgique, France, Angleterre, États-Unis, Canada, bino tout bossé plan na Bosco, to zawana, to continuer toujours ba obolendo lela. Bosco a côté sa groupe Aigle Royal et côté sa sous film était Bongania Media TV Aigle Royal et Zoya ba film nyon surtout bota la ngona kata sitio za la mu pepe mo ya makasi. Donc on a solo lina Jenny Lema Aquarium abisingai usali bien ndengo côté ngona nini na Bongania Media TV azape abonné na site na yo et ça linga pena bien makasi Zizel Monganga pe asepelaki na bango nyonso tout ser na ngape Aimé Kangala merci à trop babi mwana popi ya mukolo na kati ya Londres wana mwana mwasi alobaka bien asolaka bien munganga ba Angelo Laetitia Ngolo yalinga balobele bongo na ba mingongo nyonso te sala bien Laetitia Ngolo soyez les bienvenus na bébé na biso oyo bimi na libumu ya Laetitia Ngolo na mobali na yo malgré tout boya ba pesa komba papa zo bwaka ye na mobali na yo ba mbote belé ba merci ebele soki na komi kaka mipanzi wana dans un posa couple na bino ya otalanga mais kalaté 2019 mu pepe toya 2019 mon pepe tozoya bien ndenge mo vitesse makasi. Merci na Denis Mwakanzala notre caméraman fashion. Merci na musala ki tozo sala caméra à lunette yo otala caméra ndeni vraiment na mona te quoi. Merci na papa Botinga papa Apo Bonganya na kata Canada. On est ensemble na ba collaborateur nyonso na ba collaboratrice nyonso Pamela Azevedo ma collaboratrice, Ange Gabriel ma collaboratrice, Papi Mokoto mon collaborateur. Merci Nabino tout le monde est beau pour la bye.